La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Mobali na ye ngana kendeki ko bala moleki ya mobali wana mobali na ngala ki leki ya mobali ya papa ya tontine ya grâce donc ndenge grâce azokola ngana azomona ye grâce aza Zaïroise grâce aza 100% congolaise ya Brazzaville grâce akoli na rue Makita abotami na akoli na rue Makita côté ya koko na ye wana dans le temps na mabouaka kanjango babenga kango mabouaka bazaïrois bot excusez-moi la terme bazaïrois na bazaïroise babala ko fana kuna ebele donc secteur nyonso tona on dirait to ko épineux vulcaneuse ba congolais ba fanda ka kuna me bazaïrois ba yaka ba fanda ka pe ebele kuna donc courage ya grâce depuis bon mois na zwango parce que baninga na ye yalaki kaka bazaïroise yalaki kaka bazaïroise grâce à sa congolaise 100% de Brazzaville on a zoloba Brigitte akufi na Brazzaville eza moninga nanga na koloba pe tshazalaki mbanda nanga parce que tokende ko balela pe esika lisusu moko Brigitte akufi na Brazzaville awa na wuti ko benga tata mwasi ya mobali ya tata mwasi ya Grâce il a aimé, il m'a confirmé, il a dit la maman de Grâce elle est décédée ngamoko na wuti ko benga camarade nanga na Brazzaville comme on a Sarah Mandozi depuis hier elle m'a confirmé que Brigitte akufi akufi na Dolizite akufi na Brazzaville akufi na Brazzaville corps eza na CHU akufi na Dolizite na Dolizite mama ya Grâce akende ko bala na Dolizite kota akende ko bota bana na ye mosusu il y a 10 ans de cela afin na lisusu na Dolizite kuna te mama ya Grâce na bosse mama ya Grâce ala ko fana na Dolizite matanga na Brazzaville et ça na Brazzaville okoboye ba quartier. Je suis émotionné. On n'a pas besoin de ça. Non. On n'a pas besoin de ça. Non, je sais. N'a pas la sens en dégaine. N'a pas la ligne en contre te hein. N'a pas la sens parce que ndenge bazo sala e eza bien. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo.
eza na diata. Batanga ngana yebi matange yali. Omoni biso toyebi akufeli pa mama na matange yali. Omoni toyebi. Mais ceux qui bako côté maman grâce banaki ko futela baboya maman allô bonjour c'est là baninga basisa matanga bamemi mona grâce na maman leka grâce eza ya solo mama ya grâce akufi batika koluka bose tio akufi te mama na ye akufi. Est-ce que ça passe quoi Nico? Mais eloko ezosala bango ekomi kaka likambo ya mbongo relation oyo bazongisi na Karine bango bazolinga yango te epuis nga na mayele choisi matata non avant même mbongo achoisi matata guerre ebandaki déjà parce que grâce fallait pas basolola na Karine eux ils étaient contre avant choisi matata apesa mbongo grâce zongisa mbongo wana zongisa mbongo eloko ikokanga bango monoko leur choisi matata apesi mbongo babezi na bango esilaki bajimineki koloba bajimineki mwa moke koloba bayi komona te Karine donc na grâce basosolola na bango grâce azokosa kaka biso azongisi mbongo wana te yango wana ekomosala bango keto parce que bato ebele bakomopesa ye mbongo kaka mbongo ekomosala bango keto. Bon, maman, tu as une parole à moi comme maman Natacha depuis au Matia, on a le lobby de côté. Bonsoir à la famille. Bonsoir maman, bonsoir. En fait, Bango Bayoki Motema Pasika pour la grâce à Zimbongo ya Karine. Amen. Il n'est pas grâce à Zimbongo Wana. C'est ça. Balingaki il fallait pas grâce à Zombongo wana zongi sango. Azongi sa grâce à Ebisi Bango. So bolingi na zongi sambongo dans ce cas boya ko sala pepa nanga ngo eza polini. Boya ko tia bambongo comme ça na zongi sambongo. Grâce à Dieu qui va virement et belé PayPal est bloqué contre la grâce. Et pendant grâce va se justifier. Au moins, il m'a dit que compte tellement est payé na contre la grâce. Ah, on a grâce pour expliquer bon que PayPal est quand même bon bien grâce à l'okuta à ça azo kosa. Eh ma belle au fait le problème dans les ali ka grâce c'était problème dans les ali Karine. Le problème na bango Karine. C'est bien qu'on luka. Il y a un numéro à choisi ma tata. Grâce au langue, ce que au langue, ce qui n'a pas de langue, là au langue à Yikuna, pas au sol, la cinquième numéro. Il y a le bitin un numéro à choisir. Yassika, nana ngote. Après maquillé. Ce que tu as enseigné, Karine a pessié. Karine, ce qu'on appelle, a béni pena de maman Denise, pe atindi. Bah, on se commence à me passer. Parce que moi, je me les gagner à zéro. Alors, Karine, ils ont passé ma Karine d'adresse naïe pour la nini. De toute façon, il y a un comme Moukala naïe. Donc, avant qu'on finisse avec Karine, il y a un Moukala naïe. Quand tu as tu as sungete. Il y a comme Moukala noa boy naïe. Il y a un finga kayono. Mais on a eu qu'on a maman Denise, on a eu Karine solo la naïe. Ngala uchi kolo bana bi mama Mama Denise a auto solane tout wana Karine Mokondi moto apese ba numéro apese ba adresse ya solo ngala uchi ba adresse ba solo ba apese ba adresse bango ba limite ba bina Karine yo za zo ba mota fini mama na yo on faut Karine ngo pa kane motema malamu on a bango vrai problème na bango eza Karine vrai problème na bango ndeko nanga au lobby vrai problème na bango eza Karine bango ali po na brazate problème bango kaka Karine parce que na Karine est bongo et comme côté comme ça problème na bango bazo sala parce que ba yesi grâce mise à ta congolaise na biso ya problème na bango ekomi ke mangaelo mama binike azamwa lekolo na biso azamwa na biso aza après mama Kongo pa iko appuyer mama Kongo alobi na ye moi alobi opufela bo ye asenga ba zero sport na ni aza Kongo mama Kongo alobi mama Kongo mama bela chupe abeda chupe abengi abazole bananga abeda chupe abengi oyokayenga bandeko na nga lelo bango balobaka ke aza mo ya Brazzaville lelo faire ngola producteur na ye laki nani Dabira bon pour la nini bango balobaki na faire te kende kokata konto na ba Brazzaville tobelisa bango intérêt na bango la grâce mise kolia bango mbongo yoki lia bango mbongo parce que bango paya ke comme bango ndenge wana te ya ya matanga
Karine a posté le numéro à maman Denise. Karine peut me passer c'est pas grave en fait. Mais ça, nous ça, même si elle joue, mais va changer. Maman, a dit 100 000 €. Naza de deux côtés, 50% qui chasse ça, 50% Congo Brazzaville. Ngana yebi grâce à la qui moi na moké, elle avait 3 ans. Maman na yebi. bandeko na nga tosabone nanu bandeko makambo eza ebele sikoyo na otikela bino boyoka makambo ebimi na part ya bakamarade ya grâce boyoka bokamwa bomoni na vie il faut toluka bakamarade ya bien na vie luka kozala na baentourage moko oyo baoye epa na yo te baye epa na yo baolia baofula na vie luka ozala na baentourage moko ya bien so toye na histoire ya Glory Olangi Glory Olangi tomonaki ye na matanga grâce ton bazaki na salle tomona Glory Olangi azaki parmi bato banda okabola mikate azaki parmi bato banda kosunga grâce azokabola bamai azo kolokota bamilangi na salle abande eza aide abanda kosunga ndeko na ye grâce mbizi mais lelo po grâce asololi na Karine bamambe bimi ebele bandeko nanga bozana tiela bino toyoka sikoyo ndenge bapupoli camarade na bango na réseaux sociaux. Franchement na vie toponaka baami eya lokwa Ursule Botelwa na Percy Katumbi eya lokwa Ursule Botelwa na Étoiline Inès omonake baza naki amitié moko o ata lelo eyinzi ata lelo ebebi otika lomona te muninga na nga na aya na internet amata na live aya oloba n'importe quoi muto babenga camarade ata muninga sali mabe moko boye oya o reprocher muninga mais oya o matele na live te tomona ngoka na batu na biso tomona ngoka na bata réseaux sociaux surtout na bata YouTube na bata TikTok bobeta fo bosa mabe bano nanga natela bino toyoka Glory Olangi bamambo ya lobi pona grâce nasi pona bato baotuna mama grâce akufi te bozu déjà réponse na bino na vidéo wana bomoni aza mbanda ya mama grâce do babalela esika moko mama mbanda ya mama ya grâce mbizi na braza batu musu baye balobi mama na bango akufi te batu musu baye balobi mama na bango akufi koto onga naza ndeko na bango famille mais loko mona oyebisa bino boyeba bomoni affaire à réseaux sociaux. Et comment okende ndeni réseaux sociaux comment okende boye bo fon la pema to iboyoka muta kozala a informer batu bobenga ebolo baboye bo surtout bato bayina yo ako informer batu bobenga bango kuta na live bo confirmer makambo na eza lukute za boye ale bino ton bozwa live bo confirmer moni kuta ntel abengi en réalité des choses so bolandeli bata na lien familialité do bata bande côté atandambo kindeko na kati ezate s'il vous plaît botika grâce boyoki babi mama na ya kufia solo siko so mama na ya kufia solo na o bo sali na internet eza malamu te so to na posa to yeba vérité mama ngo akufi te tozela comme yemoka lobaki ke a voyager tozela so ezake to moni ya ke braza to moni ya ke ya po grâce na za bosoka ke ya kolakisa makambu nyos
wana to confirmer so pas kete wana pe bo confirmer me boti ko finga e ya kitoko te so mama na ya kufi ya solo to pesa ta matanga mama na ye wana valeur to respecta ta mowe o akufi e oza malamu bande onanga na oloba mingi te en tout cas na otela bino tolanda Gloire Olangi après ko uta salle après nde bakendaki na salle pona ko kende kusunga muninga tolanda makambo nyonso oye abimisi na réseaux sociaux yanga na bisaka bino confiance te na bato a réseaux sociaux ya wana camarade no sala na réseaux sociaux ko pesa confiance te au moins aka bato lokwa ba biso na bato lokwa ba camarade nga na ebike o penza eloko ebimate bato basala na réseaux sociaux o balingana ka na mbebone longi balingana na mbebo likolo matière likolo ya kuluka vi na réseaux sociaux o mutaza capable ya koteka matière a ndeko na ye sokutu ndeko na ye moko azo bimisa na internet bongo boni biso batoto yeba na réseaux sociaux eza pasi pe mawa alors bandeko nanga na pesi binyo mbote kande na pesi binyo na débit na bosan ki vraiment ko pesa binyo mbote so eza mbano liboso kotina Irsil Botelo TV o s'abonner au commenter liker au partager na otiki la bino to landa na sir ngana bino pe to kabona awa alors to landa na boke binyoso Gloire Olangi ngana bino to kabona awa to landa ma olembi na obi ozotonga no ndako bosani yo muto kufeli mama me obi to kena biso yo muto beto kendeti ona lembi na ngana kena ndako c'était moi ezaki ngai na bitika na ilo posa muto ilo tana lokotota ba mai na lokotota ba secret ba ni ba nini yo comme ça na combien mois msana yo to acheter na comme zoba to moninga lokwa kizengi na yo muto kufeli mama na yo muta kufi mama na yo kufi me obi olendi no keno lala ifat ko ngasani ifana sani ifana mikata na zuba bijou na ngana kingo na peso te yo za grâce à mbizo za la sexy ya toi tu es grâce mbis tu es la sexe ngana master note grâce nga kama ngeza Christelle Kabe ngana master note tout ça ba relation oui s'il y a un problème je viens te soutenir mais nous ne sommes pas obligés ngana kufela ngana benga côté grâce à tina contribution o bomi maman no soki alokuta pot na so comprendre te matanga maman tout ça mona na statité to mona bonjour Zela Nathalie pardon bonjour ya nangai to mona ka mama ke yo ok tika mona classe ok lia yo so kufeli mama grâce ok somba soki aspirateur yo muto yebi singa to est-ce ngam na benga to mambo wana grâce à est-ce ngam na benga to makamambo c'est toi yo muto benga capture ezana ba message otindelenga ke Gloria batu ba sunga ngai pepa na ngango nanango j'en ai dans mon téléphone nanango yo kufeli mama comment yo kufeli ngaza kana wenge na grâce ya po wenge panzana bomona nga tambola na grâce quand vous disiez wenge bomona nga tambola na grâce dabo mona nga tambola na grâce dabo bomona nga na grâce ke boîte ke staffé oto bomona nga na afia boîte pour tambola na bato yo muto bengi nga na zuyote après na rappeler yo oni ko betana masola mbo yo ngosanga je kizengi Gracia, yo kasi yo ko sanga chez kizengi Gracia. Yo ko sanga chez kizengi. O mi na tuno grâce au sepe on somba aspirateur. Na mi lo belinga mama kufi mozuma kasa somba aspirateur. Yo moko matanga mama na mona na statute. Yo za grâce à mbizi la star. Comment mama kufi me tozo mona esike bembeza tozo mona te. Stati ba esika ba vanzi. Tozo mona teska ba tota ba va na famille atana ndako ya nzanza atana za bravi so mutakufa ba tombola toujours banderole nga mama kulutu na nga kufana bravi mabe atokena tolala ka libanda biso nyonso nga na kenda bravi soki 2 jours avant ko rebima ba tombola ba banderole na tongo tokenda cimetière na tongo nga kuna ataka robe na bata bravi baza so bana okosa bata Brazzaville baza so na okosa ba ke Gloire yozo kosa tokena na tongo morgue na ataka robe za likolo jeune baboya nga na kota ba pisanga liputa likolo balongo tsanga ba bijou ba bi morgue na baba kota na ba bijou te nga na yeba nga na ngata tsaka moza ka mwa nini boy ba bi na ba platis muta pisanga liputa mama leki na nga bi na nga zo liputa baboya nga na kota na la morgue na bango to jouer bembe to nango na ndaku to vani mwa soki ina di ta papa to leli après to ke cimetière à cimetière on est état tolo soki état tolo. Et tatolo.
Siko grâce à lui surtout ngana meminde ngambu Laurent na ki matanga fallait na yela on a habité fana yela libele na ngai yo libele neza ya 10 000 euros nga libele na ngeza na oka normal au bamana psa abotanga na bomona kobel notre lait ce qu'on azo yeba te ce qu'on fana ça nini na raisa monelo passe au ignorer no mbonga raisa ozo nyoro ba pe raisa pe singa 50 euros grâce ya aïe no tiko bomano nzoto grâce à luka mbongo yo kende ko pesa avocat grâce à na problème na mokana Obenga de vous na préfet faut renouveler mon candidat na yo. Grâce à déclaration mon n'a pas sa père. Grâce mon yo so continuer à le coûter comme na kefundo wanga na assumer na kefundo. Grâce à déclaration zeminae pour moi na mukanda français n'est pas sa père. Sa père mon tessé la grâce démarche à mukanda. Grâce mukanda na ye eza mukanda ya bana il faut travailler en fait. Elle quoi mukanda normalement mukanda mapa ne ça mukanda mo ya buzoba so ça la noter aux mukanda mapa et ko ça la rater. Donc OK renouveler ba faire chier yo. Grâce à ça, mon candidat a été à Salakate. Grâce à ça, on a récipicé. Grâce à sa carte, on a validité. Bon, ma côté identité, sur la carte, sur la date d'expiration à carte. Tout à fait. Grâce à ça, on a récipicé. Grâce à ma mère, na tiki banana. Na tiki banana na malili na keko vamsa monta amuta mabe amotema mama ba dike ba pesinga ok ba na pesi ba pesinga nini fana pesi libere nga so pona mai so ba mama mai na zo ka lezo loba yo ko kenda na azo memuna distraction ya azo memuna distraction les deux pona ye parce que mukanda wana ba comment pesi ka ba récipicé na ana récipicé so tembe na kosi alors ka fini azumango tout à date d'expiration. Mais il y a le bagage français, non? Ah, français, tu es français, moi, ouais. Français, tu es français, ils ont moi, na yende aza français parce que ça perd moi comme t'as déclaré moi na grâce. Même non le bas, au grâce avec maman le bas. Ça tu t'es longtemps comme ça perd. Je n'ai rien en foutre en fait. Na yebi. Grâce à sa peur, moi, comme tu as déclaré, moi, à Paris, oui, apportera comme moi à sa peur. Ça peut monter à déclarer, moi, à grâce, il va faire ça, mon candidat, mais il y aura au déclaration, moi. Donc, grâce à ça, la raté. Oui, mais candidat, la raté, au ça, la raté. N'a pas condition, mais candidat, condition. On a fiche de paie. Condition. Ça, la raté. Comment compliqué? Zoa maïele, yaya. Parce que maïele, on a besoin de la soutenir. Ah, camarade, on soutenir qu'un collègue. Beaucoup boyé atteint un moment difficile avec maman moi les amis cousin était mon takufa qui est avec maman il y a bien que soutenir un collègue wana il peut pas faire ça grâce à cotisation moi à matanga napesa ngo Chris Gloria pesa motema na ezeko c'est ça c'est difficile mais grâce à azamu to buzoba moko to ta idée on ça peut dire que mon frère a parti non mo parler parce que kelanga na kota na statut non tala tina mo kwa lelo na mona ta photo maman tu nous manques maman boyé na ba koma 3 jours on a obima kana ke moni ko on a la vignette on a pardon Gloria Maglo tobo kende samedi na salon ezaki atmosphère e matanga sala matanga e matanga ndenge zala ya Nathalie ngaku na mi lobela na kendaki so na kendaki na mwasa ndeko na ngamwa fio amema basse na mwasa ndeko na mwasa cousin nga o acha nya no ba kola amema basse ezaki basse mikati muto oyede azaki te toye mazaki ndeni ngana kendaki na ngai ba menga kendaki eska mo ba inviter nga na bi donc ba inviter nga na verset ce qui verset ce qui farce ce qui faire Versailles voilà ce que pas dans ngati Versailles taxi nous a 50 €. Tu pas grâce à taxi ça 48 € na Bolt na bi na kende kaka lokana abaki le osale zaka lelo na kende na comme si quand on a qui on dirait boîte na comme non c'est na comme na 4 heures juste na on dirait boîte na ga musique a kufenda obeta pe na bengi na ABC grâce à la kuna kota nganda taba na malili zaki malili kota nganda taba na baluki tinga na taba garçon moi ko zwanga na bose ko ba garçon na ozwanga na koti na kuti batonga na kuti na kati ya joli mayala ma mère Oasis beauté frontale na kutaki papa ya mwana papa ya mwana ya tabu fatali liboso nani Olivier nani Lolotte asalaki Lolotte na mona Lolotte c'est yaki aprenga tonga zaki na mona tete na bata compter kaka quoi ba 10 personnes
na koti tovandi batie musique tovandi ya joli alinga kende bano sona ya joli abise ya joli pa banda azara so ko sala abandaka ni musala ya tefi nanda ko ya joli ya kabili ya joli ko tapese mbonga abise so ba bobi ke petit na nga banda la pembeni abotoli ya joli lunette mo ya kitoko boya noir abi okutana en Europe je laisse kana loyenga matanga wana kaka oui omoni anga asina lobi yango omoni grâce yo so sali ka si se misoka lelo banga no mama na ya joli linga kenda abotoli lunette osaka ba loyenge mudala matanga uninga tiki mwana une année na ndaku wala otala yo opote bano tu munno kwa lo kwa mbisa tilapia ezolekela nga makambo ezoleki na biso ke do kabia na vai na otala mokino moko na te lokuta ezali bafrappe oyoka tofandi mpe wana ti abando sasina naobenga muta ozwanga mutu anga besika oza glo eza tellement musika ezalaki avant comme vie 900 Georges musika village soki de roi soki village soki de roi soki de roi abeza musika obima koto ya so leki vie 900 soki la obima kota Bercy sokomi kota Bercy nga na koya kozwa okuna nti monenga na oswa na telefone mona ema ofime nga na oswa na telefone to sisi pe ye moko alembi na ye mutu akufeli mama malembi alobi tokende alembi na ye natuni yo voyage mukoni abi na voyage lundi so obi nango voyage lundi oyebi programme nanga tela musu dimanche na kobengo na tikelo mbongo oyebi programme nanga te parce que ce qui est important ma présence dans ezaki mbongo nanga te pour asalaki groupe moko Ville le Roi merci beaucoup bénédiction asalaki groupe moko asalaki akotisi batu bato bamotia bao balie kuna na kati akosisi ba Yuri Kalenga ba président Miss biso na longwa na groupe ngo lobby na longwa ya lobby balonga te muta répondre que loka malonga kuna ezaki ka patch ere fatuna ke ko matanga ngo to nanga na yebi poto na yo ndeni mukalobeka bo bazo ba lo bango to nze matanga ba saboter na bango grâce ya tobimi libanda aisi kuto aobanga binanga mobo getikanga na kota na voiture garçon na ketika kota na voiture na miso ba garçon wana vie oasis ajibe courage okumba vie akumbi yemo zaki yemo na vola yemoko na yebi senga bi grâce moni matanga ete ya yo par rapport à makambo so sala kana vie moni lelo fait peso leso ya vie so ete yo te grâce à ce que na vie no ozazoba na miso abat na miso moi sans déconner na lobby na ye na koti na voiture agana yana ko tebisinga agloya moni bat basa di kolo ebele eza matanga zulema ba opanza lelo na epse yana okitana na programme matanga zulema o ajibe nga bina zana programme ya matanga zulema to tenga bitena sana programme nango te to kena nga tia o filmer bloc na sablo nazo aider na longole na salle ba mayi bo libérer salle so to tali kuna ba benga bi ba chronifoite na yo ba chronifoite no ba za ba ode na lo ba kango bon to bimi to kei après comme kenga na eleke ba mayi to nini lobi na tindele audio Christian za audio na bandi ko na finye na audio na ngase zoba moi Christian za audio na ngase Christian za audio na gangele na audio na ese za mbasu ko lobisanga sute wa sans esprit complexé okosaka na obiso ko yebana ba wule toka nzoka nde oandiko senga obenga Sara mabe po Sara to benga na Sara lo babengi Sara pese numéro ya Belleville abengi Yuri Kalenga pese numéro ya makolo soki Martin obengi na pese numéro ya choisi tama moni nga na abenga na pese numéro ya choisi nga na kale parce que na choisi de une fois pesa mutu numéro na ya comprendre que ça kangai na boy na nga na kena ona nga stratégie nga bili mo choisi wana ezoleka tabi ou ezoleka te mais choisi c'est un numéro ezoleka te nga te mais na de sika na ko tinda yo ozo numéro choisi na linga na tindela na ndo pesa na ndiko dicter pe comment bobo va choisir esprit moi singa tika na ese maman na osala lo capture na bosa na matanga na tunie pe ozui choisi wana tinga na tunie na matanga samedi wana nga de na solana choisi na butu atinda nga sika mona ke retirer le mot choisi yo kanga pour choisi na bi faut continuer TikTok nga na yebi ya na téléjour amata kozalaka to sala na mka oui je sais pas matin na live na nga na sabi no keza choisi na bi faut compte choisi choisi yo kanga
natuni yo solo na choisi abi ah olobaki nanga kotindela nga otindeli nga tenga bi ah choisi vraiment bloquer ba blone nyonso alobi nanga Gloria fali bamna loba grâce à yokanga alobi nanga fali akomeli ngai ye moko ngabi ah bon alobi nanga kotindela nga mutu lobi la mususu exact la mususu ndenge bat ba osekanga na internet ekomeli fali ngabi ok la mususu otindelo batu abinga na bureau la solanga nanga na mutu te na ebisi abina nga fala ko pesa nga ba combien nécessaire déjà par rapport à relation na yo na yi akopesa yo bo akopesa yo bon na loba na yi pour la ko bateka opesa $1 $2 ya so tanga ba montant ye ka ba montant ye ka montant tanga ne za lo kutando ke nde to bimi na salle to kei biso no to kei lobi na ngoye mo muta benginga polo bananga makambo na asomba aspirateur na eso ça non la question la suite ake somba aspirateur siko ngele kelinga na ebitela msu courage ngo po azaye moko siko lobi na yo kake e komi makambo o choisi apesi mbongo oui apesi mbongo parce que mutu mtana ndenga garda ba relation na ye parce que grâce à Asta ko les captions mais maman Twitter maman Instagram nyonso grâce à nana doso na bata mafuta ba benga ngolia bango mbongo mama mo almana benga na ba ndengo oskoka mbongo mafuta sala ya lokute sala na ngote oyebi osoka mama mbongo mafuta na Allemagne comment vous avez pu s'assimiler lui maman na bino kaka bozo ko ça tiko ngana yo kike mama bino na ko konzima na ko yepe konzima pe parce que comment matanga ngoto omona ta vidéo te ata ba leki dozo les normes za raso muta otalo bazolela matanga eza kutu boye famille on kra ça comme matanga bo beza ma solo en fait c'est on désolé kana mboka parce que ça na mboka te bazo mettre ba pas contour bon fandi data li appelle moi mboka les gars que non tout ça le lobo tout ça qui boye tout ça qui réunion et non on pèse 7000 € choisi le kuta luvunu choisi pèse 7000 t luvunu nanti mina nga la crime jo ana zo baka grâce à nekous na côté la grâce ya zo on la crime ana raison à mon équipe la crime attend le bar pour katake c'est maglo la banda oye biso nini nani grâce à ça fa quoi moi ça na za le puta jour ala banda ko tombokela ngai la crime nini na grâce ya bozala yango bomoni balobara muninga malamu bayebaka na tango pasi bomoni Karine alakisi bato ebele ke aza muto a raisonnaka atali barando te atali te ke ye na grâce mbizi bazala na barando atali yango te amoni barando wana te atie barando mupandi me bino o bozalaka bien na muninga ta makambo boyosa muninga na internet me bozalaka bien bokomi na matière na yo oya mafuta oliaka mbongo bongo atali mutu mbongo eza vi na ye boyoka mawa et aux amala. On a tous abonné s'il vous plaît. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez quand on est ça. Bino se zambano liboso en tout cas. Au s'abonner, nzambalo la pambola bino. Ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui est masi azongite. Tant vous s'abonner s'il vous plaît, activez la cloche de notification. En tout cas, toye la bino ba vidéo. Ya grâce tang azo koma na braza toye la bino na makamyo sa matanga ndenge zoleka. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.